Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukiti. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana Kin ke bana jako zape so kutanango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check Ovandi. Bon début de la semaine, na balandignon sur le magazine à KNB, on les embêtés qu'on peut s'abonner à voir réalité ya ville ya Kinshasa. Tokofuna édition ya mokolo ya lelo na likama oyo esalamaki mokolo ya samedi 25 mai na lac Mai Ndombe pembeni ya mboka Bolombi oyo ekozaki plus de 30 morts. Naufrage moko esalami mokolo ya samedi 25 mai 2019 na lac Mai Ndombe na côté ya village Bolombi. Bilan provisoire 30 morts pe 183 rescapés bazalaki identifiés. Mokolo ya dimanche 26 mai kasi nombre ya batu oyo bazali komona na te yebani te. Balenière yango eutaki inongo cause ya naufrage ezali vestité ya pirogue to pendenge pirogue yango eumeli mingi pe mupepe makasi nde yango esali cause ya likama oyo. Selon batu oyo babikaki na naufrage ya masuwa oyo ememaki plus de 350 passagers na bokoli ya pirogue sur nombre ya batu na kati ya bord nde kozaki likama oyo juste na arrivé à quelques kilomètres ya Lukunga. Et c'est mille koyeba été propriétaire ya balinière oyo esali naufrage azali interpellé dans la police pour raison d'enquête. Annonce salami na maire de la ville Inongo Cosmos Wemba mokolo ya lelo lundi 27 mai 2019. Bakombata très fâché pour na propos ya Zoé Kabila ndenge azoboya ko reconnaître Etienne Tshisekedi Azala élevé na rang ya ba héros national au même titre Lumumba na Laurent Désiré Kabila. Micro magazine KNB kitaki awa na siège ya UDPS na limité na 11e rue pa wapi ba combattant va réagir par rapport ya ba propos ya nouveau gouverneur ya Tanganyika Zoé Kabila pour alobi azo reconnaître te papa Etienne Tshisekedi azo héros national Landa magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité Tshisekedi politicien nyonso ya Congo soki oleki na UDPS te oza politicien te oyo eza cour oyo ezali école ya bapoliticien UDPS père ya bapoliticien eza nani Etienne Tshisekedi aza héros ya ba héros super héros na Afrique bazaka bambai na Mandela yo aza Mandela ya Congo Mandela ya Afrique du Sud mais o Mandela ya Congo boyebisa Zowakeba asukisa biloba na ye wana na ba réseaux sociaux ndenga zobwaka yango soki aza makasi aye na télé 50 aye na chaîne nationale aloba tomona ye ndenga azoloba soki asakani biso tokotelemela ye yesu oyo azoloba mpona ni bandeko ne baoloba te bato baza na nsima Zoe baotya Zoe nerer Zoe pakoma Zoe ayebake Kongo nde esali azala Zoe na mboka na bango banda okata bilanga biso tokata bilanga te ande tobundaka mpo na peuple ayebake Etienne abundi mpo na mboka oyo 37 ans oyo Zoe akokosala yango te soki Zoe alinga tia maboko likola Etienne
Pour le lot, Etienne a coupé, Etienne a boti bana, Etienne a boti bakoko. Tokolaksa zowe ke balabalo akole kangote. Soka linga tia musabili kolo na biso. Soka ko tia musabili kolo na ye. Soka linga mo na biso na matanga pa ko yate. Boya yebi IDPS te. Atu na mozinda IDPS. Eba IDPS uti wap. Pe IDPS zo kende wap. To esa ki bango ke biso na mboka oyo, tokozwa pouvoir na minduki te, tokozwa ngo na biki pe tozu na biki. Loko tozu ngo na biki, tokokende pe ka longo tozo kende. Miso na soza likolo na bango. Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du Congo pour Bazaba Congolais, cet homme Zoé Kabila. D'abord, je ne sais pas s'ils ont eu ce nom de Kabila ou c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du Congo. Nanya lati saba tu ba cravate à papier na mboko. Ba démocratiser Mobutu lobby, comprenez mon émotion, c'est Tshisekedi ou bien c'est Kabila. Wana Kabila papa na bango azala kuna azoyi baba cuivre. Bango balingi cohabitation to beta na ramasasi. Omoni sona lati tenyo tamutu ne zoui. Omoni makambo na bango ya contrat FCC cash etala biso ba combattant. Etali bango na fatigue. Biso vraiment pour na biso ezala nde to kanga bango to tia bango ba pine. Lokola ba komo linga ba boude e bembezo ya mais to monene ne bembete. Le problème ezali que biso ba combattant to déclarer Tshisekedi héros national mais ordre national de la démocratie. C'est-à-dire place Tshisekedi à la place babando kunda ba combattant nyos. Zoé Kabila ozolanda. Zoé Kabila ndenge alobi bongo peuple congolais bomo na mabete alobi na solo po na epoko Tshisekedi azobunda makambo ye azalaki na Rwanda. Ozolanda. Wana eza makambo wanga na teza makambo bwe po biso ba congolais nyonso biso nyonso ebike no Tshisekedi est un héros plus que même Lumumba plus que même Kasavubu. Ozolanda papa, maman. Polite o Tshisekedi asali ezana politicien congolais asali te. Na moment au Congo est divisé, au que Jean-Pierre Bemba soit qui parti Équateur na Kisangani, Azaria Surubero, Azaki na ngambo mususu, Ozolanda. Zoé Kabila era zoya na grand frère Soda. Tant bazoya ko soutenir Joseph Kabinani, Laurent Désiré Kabila. Pona biso ba congolais, bato bazana sans congolais. Lokola bazoé te mais ba congolais, Tshisekedi c'est un héros plus que tous les autres héros. Na biso na IDPS lokola na zape membre IDPS na zape peuple congolais, to benga ke super héros national. Polito Tshisekedi asali, monde entier bazoye kola. Est-ce que aza muto nzambe asalaka to batu besira Teresa. Ozola na mama nanga. Respecter l'IDPS, respecter le Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Boti kolanda réaction ya ba combattant ndenge ba réagir na micro na biso mingi penza balobi baza na ba mécontent vraiment par rapport ya ba propos ya ndeko Zoé pona bango président Etienne Tshisekedi aza plus qu'un héros national. Maître Basile cadre ya INC alobeli ba ministère régalien oyo ezo revenir na chef de l'état batu ya FCC batika baventure pour na ministère wana bakotika yango te. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino atu il faut balanda biso malamu omoni président ya mboka nde aza na mandat gouvernement ezalaka na mandat te mais président ya mboka baeliraka ye na mandat songolo mais ezali na baministère oyo ezali babengaka yango baministère régalienne centre dans la compétence ya chef de l'état pour fonctionner malamu il faut un ministère wana eya na nzoto na ye ou bien ezala na service na ye atia batu ya confiance pour na musala na ye kende liboso to na ministère affaires étrangères to na ministère défense to na ministère ya justice to na ministère intérieur et puis to na ministère ya finance ezala 5 wana président akotia batu na ye ya sûr pour ce que na posa comme azali commandant suprême à Zalana ministre ou ya défense il faut na confiance na ye à contrôler ba soda malamu azwa ba information ya malamu il est le commandant suprême il faut mutuana dans la muta confiance ndenge zana il est le magistrat suprême il faut justice fanda malamu il faut ta mutu ya justice ya malamu pour justice ya mboka e fanda malamu
na intérieur boyebi que intérieur nde yango etalaka ba policier etalaka ba gouverneur etalaka ba administrateur ba bourgmestre bato wana tout baza gérer na ministère ya intérieur yenda talaka bango. Il faut que mutu oyo comme ministre ya intérieur aza na service ya président de la république na président na peuple congolais pour musala ekende malamu aza na pe mutu ya confiance toujours la makambo ya finance pona mbongo ebima pona kosala musala eke mbongo wana ezala détourné te ezala ndeli te ezala bien et mbongo wana ezala na service ya peuple. Il faut ministre ya finance azala mutu oyo président de la république aponi oyo puis aza kotika confiance na ye pour que mandat na ye ezala réussite totale yango ba ministère wana ekoko kende libanda ya mokonzi mboka te bato bisese batika kozala na ba confusion. Kabila aza sous président de la république te mboka ezala président moko comme on Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yebiso kango tokendaki na 5 ans na koyebisa sous peuple congolais ba comprendre tokendaki na 5 ans to senganga tokabola ministère wana bango bato bisese baboya kango tango toke dialogue to si de lobby bon il faut ndenge za wana tokabola ministère ya souveraineté balobaki nyeti centre dans la compétence exclusive ya chef de l'état tokabola yango te tozo ba poste mususu na compte opposition et puis lelo ba ministre mususu babima ba mayebo lelo baza susu lelo côté bango baboya kopesa biso ti to mona ba chef kitondo batambwe mama bakomaki ba homme puissant parce que basipaki ba ministère régalien wana oyo ezalaki na nzoto ya président Kabila mais lelo yo baza komona ke batika kotia confusion na mito batu. Kabila n'est plus au pouvoir, c'est Félix qui dirige. Oui, même si nous sommes en coalition, mais il y a des histoires qui reviennent d'office des droits du président de la République. Wana ezali ndaku na ye akoko tika ngo ke libanda te donc bato se batika ko distraire batu. Batika pe ko tia confusion, batika pe ko bloquer makambo. Makambo bazo sala les intérêt à peuple te, les intérêt à mboka nde biso za posa mboka ekende liboso. Samedi 25 mai na paroisse Sacré-Cœur ya Gombe bapesaki bana sacrement ya première communion na bana ya collège Boboto. Paroisse Sacré-Cœur ya Gombe bayambaki bana mokolo ya samedi 25 mai 2019 pour na sacrement ya première communion oyo na lingala balobaka mwana akuli. Ba parents ba encadreur ya bana na ba collègue mususu ya bana bayaki kosambela messe elekaki kitoko bana bakuli ezalaki esengo makasi bana bango moko balobi. Cette cérémonie était très précieuse dans ma vie depuis que j'attendais cette cérémonie. Après 2 ans de catéchèse, voilà, j'ai pris ma première communion. Je voulais remercier l'église catholique et notre sous-mémoreur, monsieur Lusanga Christophe. Je voulais aussi remercier tous mes amis et ma famille qui m'ont accompagné dans ces 2 ans de catéchèse. Je remercie mes parents, le sous-mémoreur Christophe Lusanga et tout le monde qui m'a accompagné pour cette année. Ba parents oyo bazala kiwana bazanga ki malobate. En tant que catholique, en tant que chrétien, le leze sengomne ne pona bana na biso. Premièrement bano bazu baptême. Ba botami na kati ya libota ya bana banzambe lokola ba Kristo ya sikato yambi bango na boboto nyoso. En même temps bana na biso misusu basi bazwaka baptême bazu communion na bango ya yambo. Bayambi Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Wana nyoso ezali esengo munene na kati na biso libota ya bana nzambe toyambi bandeko bana na biso ya sika et ndenge wana nde bakotambola ti bakokola na bonzambe nyoso. Collège Boboto, école ya ba jésuite oyo basokipaka non seulement na formation intellectuelle kasi basokipaka pe na spiritualité ya bana. Betesco a sponsorisé qui tournoi ya bourse dénommé Bibotu ya Bondeko ya ba policier na ba civil oyo ebundamaki na pavillon 22 na kati ya Fikini. Tournoi ya boxe dénommé Bibotu ya Bondeko ya ba policier na ba civil
basalaki na mokolo ya samedi 25 mai na fiki na pavillon 22 et salemaki avec impact pe idéologie mokonzi ya sponsor Beltesco azalaki présent population bayaki ebele pona ko soutenir ba boxer pe ba répondaki présent pona ko soutenir ba boxer na bango na koyemba kobina pe ko scanner ba cri de joie ba boxer o ba participaki na tournoi bazangaki malobate ya ko s'exprimer esengo na bango devant micro na biso pe basengi na ban sponsor ba continuer ko soutenir bango po box ya mboka na biso et kende liboso. Merci na ba sponsor soki bango te me makambo eleki ko etezate. Esa la biso bien le roi domo na bango tozo mada po to se pesa bango po basi mabaya lisusu. La police quand même donc Nicolas toujours pas donc. Match l'équipe première attaque boxer fait des tailles. Na expérience n'est pas mon équipe voilà. Mabuto oyo na ya briske. Na yeba gite na papa mukie na yobunda komba. Na ko ba kende na ngai ya yobunda. Moi de foot de sport ba kende na ngai ba continue ngate. Ya ona ko bunda. Na sepeli na bato ba pesinga ba don oyo na ba prix oyo. Na sepeli même ba na sima ba ya so ba se belé ba soutien ba soutenir bango ba manager ba ya so ba soutenir box pe ke liboso. Box na biso na sema classe. Ça pour ce moment et mata likolo. Ya on to soutenir bango, soutenir bango na sepeli pe pesi merci mbote. Na docteur na ramate, a soutenir moi na tika moi na. On est sur mon marquage là libanda za 3 jours. Donc fait na habité journal le tikali mémorial na vie na ngai. Donc ndé na zabo 10 jours na kufa. Journal le na tuko bosa na honte soir ngo. Pour ces alliés ba pesa biso chance opportunité en matasul kolari. Na ebisa ki bango soirée aux remontada, et la soirée magique benga ba kebele baya. Et bien, on comprend qu'il y a un point de l'eau qui est Beltesco pour na kosunga ba boxer ou ba participer qui na tournoi ya biboto ya bondeko ya ba civil na ba policier bazwa ki charge ya kokabula ba produit Beltesco pe ba enveloppe na ba gagnant ya chaque combat libala ya Beltesco na ba na yakin mutu ya kokabula yango azate Kinshasa et l'équipe partout. Rapatriement ya corps ya Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo ekokoma na Kinshasa mokolo ya jeudi 30 mai. Ba travaux pour na ko préparer ba obsèque digne de son rang ezo sala makitoko ba kinwa to kutana kina bango liboso ya stade de martyr ba solo la kina micro ya Diema Weja. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki boye hein papa Chancellor Ngobila musala oyo bandi ezala pe ya sukate soin ezala na kati ya Congo na Kinshasa mobimba za soin salité leki bosala la biso ndenge ba oya liboso basala la biso te bino boye sima bosala musala bien eloko kana opesa longoli ya mingi na papa Félix ndenge ya bandi musala na ye kitoko ya mabe zate mabe biso toza kotala na miso toza kotala soki mabe salemi kaka biso ba oyo toza tokotele melango parce que libana stade comme pesa moi pepe bien par rapport à ndenge zalaki liboso ba fulu ba nini pe awe zalaki ndako abambibi mutakati eloko akimi mbangu otala nenga okota mais lelo ndenge ezosala baona twana posa bakonzi batika bote bakontinue nango esukaka po ya matanga te sima bakontinue balandela baentretien makasi trouver misala oyo ezosalema eza bien mais eloko moko tokosenga eza ke esukelaka mpona matanga te bakontinue misala mpo yango nde ezosala mpe honneur ya mboka tala yo moko ndenge bauti olongola bamatiti bazodebouche banini batracier te pro biso tozomona place donc ezosala biso bien makasi en tant que bacongolais parce que place tomonaki ezaki mwa matiti zamba penda donc zambana ebandaki kopesa mwa insécurité makasi alors ndenge tomoni ndenge bazosala ndenge ekomi propre eza mwa bien mais eloko tozosenga eza kaka fo
Oui, toujours féliciter Makasi. D'abord, toujours féliciter le chef de l'État. Pour tout le monde, Ezali Banda Kala. Place Soyo. Toyeba Kango Banda Kala 18 ans au Bango Basali à place Ezali Ka Salité. Maintenant, comment on attend Moko Mouké au 100 jours le président. Tout le monde que Misali Zanakacha au Salama. Et puis toujours féliciter Gentini Ngobilanta que à Moni Pena que Kinshasa et comment il Salité Makasi. Yé Moko a joué bonne foi et à Kosali Samusala Oyo. La façon que et bien père ezoya bakole lango na place moko za la salité te yango to sengi tozo pesa bango merci tozo komisa bango ba continuer na kosala musala na bango bon kosala misala ko kata matiti eza na problème te bakoki ko kata matiti mais lobi omoni matiti eboti lisusu mais eloko ngana zo senga ye eza ete suivi ezala sala neti ezobota atindi bato na lombango basani ni bakati matiti pote propre ezala esuka ka te parce que peuple congolais azaka na martyr na sai to mona bande so ba respirer mo peuple moko mabe donc ba za typhoïde moko chronique il faut aller dans la bisika nyonso wana afin d'apena bato akasavubu afin na bato ba commune belé bisika salité ezali ba mona ke solo gouverneur na biso aye penza na musala aye na motema ya kosonga peuple congolais ya yambo na féliciter nos chefs de l'état parce que misala ya boui depuis 1997 place où ezalaka ka salité totikala komona na nteki baye aussi mesiko mais na kokota ya mokonzi 4 mois tout le monde déjà ba réalisation ya boisa bien na kosenga na gouverneur na biso ya lelo akoti oyo toyebi bakonzi mboka na biso babandaka musala boye bien mais suka nango omona batiki yango exemple ya ba passerelle na limité basala yango bien batia ba minda suka nango etikala bongo banzele belé to yebi etikala bongo tokosenga na gouverneur to mona ki président de la république na kena ninga zo bisa bande konaso bazana kena ke Kinshasa ezana salité ya koluka toza besoin ko comme ça Kinshasa ezala agréable na miso ya mokili mobimba. Yoka son président parlementaire ya 11e limite IDPS a lobela kindenge ba combattant bazali ko symboliser pona babsek ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino magazine Kinshasa na biso jamais baboya moto matanga ezali président Tshisekedi azali père ya démocratie pe azali héros national azali moto oyo akufeli démocratie moto a démocratiser ba parti politique oyo lelo botami lokola mayebo se Etienne Tshisekedi Mulumba oyo Mobutu azalaki moto akosola te mais Etienne Tshisekedi akosola et lelo parti politique multipartisme oyo a créé yango ezali Etienne Tshisekedi pourquoi pas bato ba empêcher bato ba donc nous sommes là pour tout le monde même couleur mais sauf olata tirwa la mogate puisque soko lati elamba la moga wana ozala net provocation donc là te lamba simple oya na matanga mais elamba la moga ozala provocation là te lamba ya Tshisekedi là ta chemise simple tu peux venir même fayo la kuiko ya tu peux empêcher mon tout mais sauf langage est un peu il faut monter à discipliner le langage naïe stade na évitement bamuso bazali banda puisque stade kokate na plein biso tozakanango et kokokate bamuso bazali libanda bazotala na écran géant bamususu na nzela donc presque bakocha écran géant partout pour que les Congolais nyos balanda masolo zoleka en direct il y a arrivé à corps il y a icône de la démocratie Etienne Tshisekedi wa Mulumba baboya basangwa et il sera décoré na kopesa bino programme comment masolo zoleka donc et le quoi Etienne Tshisekedi motoki ko boya yango azalité puisque cet homme a combattu Mobutu, a combattu Mosé et a combattu le système kabiliste et aujourd'hui démocratie est vendue le système ezali lelo oyo bazali ko senga baloba na état de droit na démocratie ce qui était qui peut encore s'annoncer sauf Etienne Tshisekedi Mulumba mais sécurité ça biso pouvoir tu as parti au pouvoir tu as opposition té IDPS tous allés parti majoritaire tous allés parti au pouvoir nous devons être disciplinés la police a kosala musala na
armée FARDC ezala mura bakozala disposition ya kozala pembeni ya cercueil donc muntu apusa na pembeni te zala un peu discipliné na masolo ezoleka donc c'est ezali événement du ciel na vu déjà Emmanuel Macron lobi azoya na azali invité ba invité bazi ebele ba Cyril Ramaphosa ba Macky Sall ba to ebele bakozala ba Bazoa Lorenzo bazi ebele tous les présidents d'Afrique bakoya presque 22 mais bazo mataka donc Trump a continué envoyer na ye zali matanga moko spécial Bazi muya mugalundo uzambagane Bazi muya mugalundo uzambagane niji Eyo jite ya wani wawa mureba wagayemba Mwena lendu wa kupande kukweka nijila yoyo iwe Chiseketi wawari masati monu chama muto Chiseketi wawari masati Wa mlumba wawari masati Mula nkwasa wawari masati Chisekedi wawadi masanga wa mulumba wawadi masanga ya chichi wawadi masanga ya chichi wawadi masanga eyo jite ya wani wakwa mureba wagayemba mwena lendu wakupande kukweka nishila yoyo iwe mwena wawadi masati mwonjama muto Chisekedi wawadi masanga wa mlumba wawadi masanga Chisekedi wawadi masanga wa mlumba wawadi masanga mula nkwasa wawadi masanga ya chichi wawadi masanga eyo jite ya wani wawa mureba wagayemba mwena lendu wakupande kukweka nijila yoyo iwe mwe wawadi masati mwonjama bito wakuvila mutume katela wakuvila mutuma mukande wakuvila mutumeyo mai wakalunga lwendwe na sabu fukuya wabwe mwane tumbatile mwane tumbatile mukande batile yo Chisekedi, Chisekedi, Chisekedi wawadi masanga wa mlumba wawadi masanga Chisekedi, 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 Chisekedi wawadi masanga wa mlumba wawadi masanga ya chichi wawadi masanga ya chichi wawadi masanga Chisekedi wawadi masanga wa mlumba wawadi masanga eyo jite ya wani wawa mwe Tokom na suka bobosana te kosabone na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa yo eleki partout. Magazine Kinshasa na biso. Kinshasa na biso eleki partout. Magazine Kinshasa na biso.